sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bossa bonnet trop na. Bossa bonnet trop. Na planète Nana et fille. Bossa bonnet trop. Na planète Nana et fille. Bossa bonnet trop. Alors, merci bino ki bandi konanga. Bossa bonnet na planète Nana et fille. Vraiment, ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment bossa bonnet. So bomoni ka tolia peta na kati c'est qui fait yango base. Donc on a beaucoup de bossa bonnet bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yopé base. Vraiment, na trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Motoswag, le prince Rassel et le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, bisous tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, Nana et fille. Tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino. Je vous demande, bisous tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité. Planète Nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là, perd de l'eau. On sait pas. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolemba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bossa bonnet trop. Nana bonjour Balobi Bafania surtout balingaka planète Nana et fille. Donc un grand merci d'abord Nabino et puis bonne fête na ba maman sur la planète Nana et fille. Vraiment un grand merci à Nana et fille Balobi grâce na yonde to sangani susubo vraiment na mokona lelo na initiative à kitoko zu pour na biso ba maman le 8 mars au sangisa biso ça la concours à kitoko boy. Donc maman yebaka na gagner choco na gagner Mailo pour Victor Aneza yanga maman ngane na zaba bafana nga il faut beaucoup commenter belé taka bien kazanga na bino bolinga mingi babi ba Kongo nyoso o linga fumbwa mwana bino mkongo yeyo ase la bino fumbwa na ndenga munoko mboka bande onanga bwala da boza mebele bo s'abonner et surtout bozanga te ba commentaire na bino pona bien kazanga. Donc tozo kende wenze ngano sela bino fumba bomona kaka mais so na CDC bozanga tout en panne ta bomona vraiment que na longo li robe parce qu'on a lati paille nanga et place wapi ngana bino to lia fumba nange longo botu nanga fumba nange za compagnie na nini na fufute to kim na biso fufute to sala ngona kwanga guo wapi na safu pembeni likayabu ngana bino to kutana. Bye bye. Bonjour bandeko, papa, maman, ba fan ya maman Nana et fille ya planète Nana et fille. Donc nga Maylor, actrice au bolinga kamingi, autrement dit la jambe gauche. Donc tous on a concours ya kolamba. Nga na olamba na juste kaka légumes na mpandi na sala moi mipandi na nga na sangisi na dongo na fufu mpandi. Donc c'est juste ça nga loba na nga mingi te babi musale le kamaloba na ebele. Donc merci beaucoup maman Nana et fille. Bye. Merci à vous chers internautes. En tout cas, dès qu'on a vu ça qui bino qui na planète Nana et fille, tozana ba surprise donc et bandi. D'abord avant na ba surprise, merci na maman Nana et fille, maman sociale, grâce à maman Oyonde lelo, bon mona donc surprise ya lelo parce que année bandit ne na prometa qui bino. Donc il y a le bas trop exaté, mi salande donc bon mona lelo mi sala, minute to ke wenze, nga na proposé topel biloko o na lambela bino lelo na zolamba matembele na mungusu ya mai na poso batumba. Donc lelo babi ma bezali toza basi o eza musala eza métier mais à part wana toza basi to lambaka donc il faut to ça batala maintenant pour mettre bino ke na beta bango mabe mama Nana e fille ponde bazana balia fufu ya choco mais ngano na lia bango te donc de ba we ba mikie à suivre.
Bana Samba Mutema, l'emploi de la défense et là-bas. Parmi 54 personnes, 200 fois Samba Salama Kamamouman. Ce qui est fait de la Mutema là, Samba Mutema. Nana Koul de la défense. Nana Koul de Maya. Parmi 52 personnes. Wakoul de la 400 fois Mokoya. Samba Mutema là. Les personnes, c'est un amour 2000 francs. Ah, c'est le 4400. Voilà, fumba na ngai yango na bano pona déjà o huile na ngai na kanga makayabu na ngai puis safu na ngai yango yo bepis na ngai nguba na ngai yango yo fumba na lamba na mafuta mbila donc et puis ba kwanga na ngai yango yo aiza mungusu na ngai nzombo na ngai na ochana na fumba na ngai donc yango yo et puis aiza makayabu na ngai yango na chango na mai. Est-ce que Yosap na si na j'ai concours yo gagnant? Naza sir makasi papa Guy. Ah safu na nga do na sir makayabu na nga vu que mbule bete de ranger biso na zu makayabu na nga na moi retard yango na sombi sucre na nga o ezape comme les son baknya to ba ke makayabu soki o chango na moi retard po si la mungu ba chaka sukali donc na chango sukali po diminuer mungu na nga vi pona air yango na sombi sucre na nga na tapo na makayabu da biloko na nga okolo bani pona abonné ba otala yo pena ya nana planète nana et fille vraiment un grand merci na maman nana et fille c'est grâce à eux to sangani susubo na concours donc c'est pas donné à tout le monde à ça la initiative à kitoko vraiment maman merci beaucoup za dessus te na ebike match za ya D1 pour ngane na za gagnant na bango donc les gagnantes na bango de zanga. Merci. Voilà, chers abonnés, donc à Touti Marché, Toza Siko Awa, place Lelo Makambuiza ya Kolinda. Donc, ndeka na episa kibino ke nazolamba matembele, bacha mungusu ya mai na poso batumba. J'espère que bino mo bomoni Thompson eza mupanzi, mungusu na nga yangwana ya mai o na otsa na matembele nanga. Voilà, AP, ba épice na nga yango yo ezali donc bino mo bomoni matembele na otsa solo na kati. Ezo senga matungulu ebele ba piment ya vert ail parce que surtout ail nde eza base ya matembele yango matembele nanga yango yo donc matembele nanga eza déjà préparé très bien propre parce que o eza légumes o eponaka nango ekoloté donc mutu nyonso na Afrique voire na Europe okolia matembele donc ils ont pour nango écoloté donc répare nanga ils ont pour na mutu nyonso aza na monde donc eponi écoloté voilà donc ya biloko nanga to kolia ngona bon naikana ebisa ba fan na biso ba eba que musala to sala eza métier mais à part wana to za basi surtout ngana za mwasi donc femme moi si na kati ya ndako na yebi musala donc ba préparanga nde bazana balia fufu na menga choko na liano ya bango te donc mbali boso pena mona bango balamba donc lelo bango ba senti que wana choko donc naza pena na bien na pona nga po moi so yebi ko lamba bunga na te na penza à l'aise na pona nga pona yebi ke musala na nga o na sala bango nde ba olenga po ba ezambali boso ele ke langa ku balamba donc non senga pena meka moi po na ndima pena ti ndimi te so ba laisser mbali na bango nini franchement. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Oui, ici le 8 mars. Vraiment. Tout le monde a un TVT, le maman cousé coach sur Nenia. To kotika makamo na mwasi. Babi le 8 mars, baeba ka mwasi ka pona liputa te. Baeba mwasi pe na Olamba.
balobaka ke bato ya théâtre bafille ya théâtre bayebi olamba te bayebi misala te donc lelo bomona comment Maylor Massamba autrement dit la jambe gauche mosa mbinga mosa tunda ndenge kolamba donc olambela bango nini donc naza olamba légumes hein donc légumes na ngai yango yo solo na ngai piment vert na ngai na obwaka na kati tellement ke na mukongo basafu na ngai pe yango donc bindunde elia mana safu na ngai na sombaki eyindi na mipandi donc voilà mipandi na ngai yango wana oyo ba épices na ngai donc na kotia organisatrice ya concours wa utu donc mipandi na ngai na osanisa na dongo na organiser loko yo muta organiser eloko donc il a bien que ma maman chérie donc notre maman chérie maman Nana et fille maman ya bana maman asunga maman oyo azaka na souci ya bana donc maman malamu na ebité na lobani na zanga maloba pona maman Nana po oyo asalaka non basé belete donc maman Nana et fille en tout cas merci beaucoup na organisation oyo sali pona biso ba maman pesa biso valeur hein donc ba mona ka te que notre lati malonga toza boenini te toza malonga na nyonso na kolamba na nyonso ndeti boto uti wenze na minute bo mona biso na boye après kolamba tenir ko changer bo mona makole komi nga poto pour taka mbule beti na uti wenze donc na auto sala mama ene nga bongo na mi de ko Comment il connaît ce qu'on m'a t'accouquita? La belle maman, tu as pas ça du colo. Boyoka. Façon. Oui, maman Bianca, tout le monde est fou. Est-ce que tu comme le niveau ni pour la fumba na yo? Fumba nanga d'abord on a toki si on peut il y a deux fois ils a tous en a deux sortes à fumba. Dans la fumba au to boire en maille et puis na fumba oyo pas boire en maille. Te fumba nanga qui boire en maille on a boire qui maille. Nati tomate nanga mbumba, nati matungulu nanga, nati ail nanga, nati nguba nanga, nati ndembi nanga, céleri nanga, donc presque des épices nanga nyo surtout nati des épices nyo surtout lambela nati. Maintenant on tika fumba nanga na moto toka en attendant mbisi nanga pe zolemba. Nanga la mbisi nanga en attendant mbisi nanga zolemba ça va déjà dans le bon mbisi nanga déjà na maï zolemba donc na habité Babo zaka poser kamite fumba ezobela. Bino bomoni yango. Na mbi fumba mafuta mbila. Basera ba maman na biso. Oui, maman la biso tomoni awa matembe na biso choko. Et comme na niveau nini? Na baki na olamba matembe na mungusu ya mai donc matembe o na olamba ona soupe te mai te quoi. Donc abela kana huile bino bomoni be épices ndenge épices aspect. Matembe batieno eloko te na kati meta couleur ebimisa donc ebela ka vert. Matembe na biso kalingama bien pina bando tia épices nanga na tie ndembi nanga na tie poivron piment vert sauf que solo nanga na rotia na kati ya matembele te na tia na suka na otokisango à part parce que solo matembe te meza ya kokalinga tango balola trop et puis solo ki ko panza na bino mo boyebi ke solo zelo mo ngonga evanda mobimba po eza na aspect nango surtout que eza bio hein donc mabe eza wa bino mo mon aspect. Donc, ce que bateau on base la nine. Bon, non comment parce que non sir nanga moko bino mo bo mona. Tant ba lia ba confirmer les bino donc blague té. Donc moi c'est ça. Et voilà, y a une fille ba bi chogo yoana y a une fille mo zo mona matembele oyo. Chogo yoana. Derrière la caméra, derrière micro, ba bi mambo tout ça là on met tout tika met tout salé on pour la planète na une fille et tu vas tout commenter. Bah tout le monde a peut-être une fille na
na sima caméra mais à live le bo zwanga to liana bango na journée de la femme à lelo zo yinda donc ma beza femme en tout cas merci maman nana fille pona ya nana et fille surprise donc ya nana et fille na ba mje mo boyembe ya nana et fille nte mo boyemba Mama ya bana, mama ya bolingo, nana e fille, mama ya malamu, mama ya bana, mama ya bolingo. Ya kwa biki ana banzembo belé, ela belé. Nana e fille alingaka atabana bazanga baboti. Nana e fille azana ONG, nana e fille asungaka ba orphelin, nana e fille motema malamu bo s'abonner trop na na planète nana e fille bo s'abonner trop na planète nana e fille babi ka de moi so bongi na lo planète nana e fille nde makambo babi awa nde makambo soko boy okesa mukili na yo moko donc il veut dire makambo lelo lelo donc papa Guy nazotia ba tozali tozawana tomoni continuer na yo. Oui maman tomoni sikoyo to copain était dans Djung Moussa la moto deuxième Djung Zasuna sérieux de la madenjung ngana la madenjung magangi trop ngana la mananga denjung to moni ndundu ezotoka déjà ndunda nanga ezotoka awa mipanzi nanga yango yo na kati na mama nanga batapoto bozela tokotinda na Facebook na okata dongo ba nanga ngwana donc ça va être chaud eza mabe mama nana omonat jambe gauche na makusa yo boya la jambe mami okokate naloba nanga mingi te musala de kaka donc to lamba awa na okata dongo nanga so na sidisi na kena balusi légumes nanga so ke komi de après ya rokita na kitisi après na matimi panzi nanga donc tozo ko bakaka mama nana omoni bane OK tout continue kaka merci est-ce que tu qui passe ndun des otoka ouais ndun nanga ezotoka pour te montrer ma puta déjà hier journée vraiment comme déjà babi journée de la femme awa donc tout le monde a passe ndun des otoka yana ne fille makambo toko chonka pokaka elo zo boma pena za li puta te fena la tali puta ngai la tali puta papa binomo bomoni ndunda na ngai yango ezotoka donc mais o était bité ba poiro ba ngoni ba be yango solo 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 nde yango yo solo yango donc solo yangwana donc ba pipi na ngambuma yangwana ndunda na ngai yango ezotoka na moto mama ba bilele ko yinda eko yinda lelo donc binomo bomona na tiki ndunda na ngai etoka mwa ekita bo sentir katango ekoma na sani bat ba oliende bo juger voilà mo bozomona matembele na mungusu donc matembele ya kokalinga nde bomona efandi boya nango mai te batie toni te mai ebotaki huile donc solo nanga eza na kati piment vert nanga et puis na piment rouge donc esala mwa couleur bino bomona présentation ya elubu na nzungu non kute komi na sanité amara ngai ngani na boye na lo bebele te parce que lo ba déjà belé non il faut le ba mom qui est belé te mais mom qui pour pas comprendre moi si d'abord bilo kwa kolia mama ka ne bilo na ngebeli kitoko bo bilo ne beli kitoko na mo beli kitoko te o mona te bilo esenga décoration mama bo yanga ezani moi si tout so la malanzungu bilo ko faut za na aspect j'espère que solo nanga donc mbuma pilipili nanga ya bino mo bozo mona di jamais bozo mona o eza matembele ba solo na mungusu ya mai donc présentation ya repart bino mo bo mona aspect moko nga na mona eleki nzungu ezate donc maino yanga kuto oloba ne lo te po ayebi de yake abetami mutolia ndundo oh babenga ngoma tembele donc zwelanga ndunda na ngai na komi na suka na ina kitisa pona mata mipanzi na nga papa gi zwelanga ndunda na ngai non eza matembele bakalinga base bele balinga rolamba biloko na mai na kati tandis que babiloko na ngai me pota mai na obo mona o eza mai batete zaka juste huile na mai o eboti na matembele donc abela juste na vapeur bozo mona bino moko donc mipanzi na ngai mingi olobezate
Col Patex. S'abonner. S'abonner. Oh, dongo na kalinga po batu musu balingaka dongo ya zei. Nga siko na osala ya zei te donc nazo kalinga ngopo zei esila. Après na osala mipandi na nga na sangisi na mipandi nazo balusa. Afana cha mipandi fo zei ya dongo na esila. So zei ya dongo esili na kokalinga wana après nazo mipandi na nga na boîte kati na batu ko bazisa ngani. Après na kitisi biloko na nga. Donc voilà. Kabu nanga sebeli yango yo. Et puis fungwa nanga yango. Est-ce que tout ça safu nanga et puis na kata kwa. Voilà, oh matembele nanga ina solo. Ebeli déjà. Poisson ya kotumba yango yo donc oliango na fufu na loso donc poisson de ebeli parce que etikali fufu na loso donc ça fait ça. Maman Choco Bonio. Oui, ça va, merci. En tout cas, bonne fête de la femme. Hein. Merci. Siko yo okoki ko présenter biso ba biloko na yo oyo yo bongisi po na biso. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Donc naza awa biloko nanga yango yo nde na prometaki bino ke nazolamba na tembele légumes o bato belé penza ba kokolamba ngote po ya makasi fort pour réussir yango donc matembele na mungu swa mai et puis natie ni solo nanga oliango na loso fufu na poisson batumba. Donc en tout cas bonne chance encore une fois. Merci beaucoup. Torota la rare. Hein? Jiri Pezali. Donc vous présentez autour OK? Non, problème est zaté. Okay. Voilà. Poisson batumba c'est ça. Mingi bio potalara musuni o misuni ba bani donc to comment dire to les Wanyeza libanga obokeli na ngo libanga. Non na bokeli mututé biso to en Afrique. Tu vois? Biso to en Afrique. Voir que ba poisson na biso pona ke kosomba ngo ezara musika mais de préférence. Omoni ana Kinshasa, moi na to botami na kin à cause na difficulté lia soso ko lia tabama Thomson T. Voilà, ata moi na bébé akolia. Yango moni dans les arts par mon boy eponi nango ekoloté donc mutu yoso akolia ngo eza mundele oza mutu mwindu. Yo OK na biso na fufu. Donc en général na kina fufu et puis na loso donc ekolia na loso na fufu. Bino mo bomo na ka biloko ndenge zawana donc OK. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Et puis dans l'homme sinon encore loba biloko esengaka peu présentation ya bien pour que pe sa petit il faut yeba. Donc yo mo mon aspect parce que loko tout avant li yango tango mona épée sa beauté ya bien na muto alambi aza propre donc aux en appétit. OK, merci beaucoup. Mais bonne chance kaka. Merci. Torota la ndenge makambo kende chers spectateurs. De comme pas deuxième candidate Nabiso, yé à se présenter Yemoko. Bonjour maman. Bonjour Kalombo. Se présenter devant Batonion so. Que tout le monde aux Aibélé partout dans le monde, États-Unis, Paris, Canada, donc tout pays quoi. Ou déjà star na bino comme d'habitude bon on a des journalistes na bino côté sous makamba on lamba donc non c'est d'abord on a oyanga beau s'abonner massivement à la planète Nana et Fille. C'est grâce à maman on a des nazas sur la planète Nana et Fille vraiment. Donc awa na sali biloko na ngai na sali fumbwa na ngai donc j'espère bon mon na fumbwa nga na tinzombo. OK, au tinzombo. Na tinzombo na fumbwa na ngai et puis awa iza makayabu na ngai na sali. OK. Na kalingi makayabu na ngai na sali. Et puis awa iza safu na ngai. Na safu yo memi biso. Nga mukongote. Aïe. O safu na ngai. Et puis iza kwanga. Pour na baki na olamba fufute
nakena oka na kwanga. Ah d'accord. Et puis eza kwanga. Sikoyo mama loba biso dans olambi fufu te po bi olamba fufu te to eza recette oyo ndika ko. Voilà, merci vraiment pour la bonne question tuningai. Apparemment au monde a déjà koto fufu. Ah. Okimi basé belé bato basé belé obika sans polémique donc ngana kena na kwanga to na bato musuba ngolé mafumbo na forma sango te ba ngolé fufu aba Congo ya sa masango et puis na kwanga yango moni na sali na kwanga na ngai wa. Ah d'accord. C'est un peu ça. En tout cas, bonne chance. Voilà, merci. Et encore beaucoup. Une fois, bonne fête de la femme. Hein. Vraiment. Et puis merci. Très bien habillé. Merci papa. Vraiment. Merci beaucoup. Chers spectateurs, Tozasiko a la troisième candidate Nabiso à se présenter. Maman Mbote. Mbote papa. Très bien habillé. Merci. Et puis bonne fête de la femme. Merci beaucoup. Ah, Siko Yokoki qui se présenter et puis sa présentation il y a Biloko Lambeli Biso. Bonsoir bandeko balandi ba fidèle ya planète Nana et fille binomoko bomoni comment tokendaki wenze après wenze to bandi ko lamba bazui biso ba image binomo bomonaki siko to komi na tango ya ko présenter o ezali biloko na biso to lamba ki na mutema moko hein donc voilà caméraman na lamba ki légume nanga yango na tiaki mbisa kokauka na tiaki solo et puis na pilipili nanga ya mbuma binomoko bomoni donc voilà yango wana ba mingi ndunda esalaka bien awa na yebisaki bino ke na lambi mipanzi na ngai na sangisaki na dongo ba misu balamba dongo ya zei nga na sali yango ya zei ti donc na kalinga yango pe na zei nyoso esili après na sangisi na mipanzi na ngai na bwaki mo pilipili ya mbuma esala mwa bien awa sikoyo na salela ki bino mo safu taka biso ba Congo to na période ya safu faut profiter donc na salela ki safu na nga yango yo à part wana accompagnement na nga ezali fufu ouais donc na lamba ki fufu masangu yango bino mo bomoni milinga ndenge zo bime bo senti mwana mukongo alamba ka fufu o ba Congo ba yembo olamba te ngayo mailo masamba autrement dit la jambe gauche hein donc voilà bino mo bomoni fufu ndenge et se présenter na sani nanga et sali bien makasi donc nga loba nga mingi te babi musalele kama loba na ebele donc pas trop hein babi baba nini pas trop parler voilà, donc trop voilà voilà donc nga mingi ko loba te mingi kande musala na suki na nga wana. En tout cas bonne chance pour la suite biso motoza na pe na jury to rotala ndenge ko kinde. Voilà, merci beaucoup na maman Nana donc bisous loin des yeux près du cœur ba gros bisous. Kitoko en tout cas chers spectateurs bino mo bomoni ba candidate na biso toko kutana après épisode ou liboso et puis tokutala ba jury bazali tokolia tokomeka puis tokosala moi ba remarque na biloko nyonso mais nga vraiment en tout cas non ça la remarque à makasi vraiment OK talaka journée de la femme babi honneur à la femme. D'accord merci beaucoup OK
Choco dégagé gratis. Kaya boy obo mangai. Fai bolamba pondu. Tango bastanga fumba. Fai bolamba pondu. Zela mama na sisa na noa. Zela Mailo. Bomba nini na ngai? Mailo. Bomba nini na ngai? Na sisa yon. Oh, non, kuna te. Ikaya boy ndeka. Waposi sikolia sikoto éviter. Osatini. Pour ngai vraiment na lié na tondi na sentir vraiment na place lisusu ezate. Mama na no sali biso boye poani. Na okendo lobani na ndao. Ata yo moko na loba nini tant bo pesa nga bilo olia. Pour na place rotia ezate. Mais oyo nga na okyo loba pour na bandeko na biso tout o ba kosala ba commentaire na ozo senga bino. C'est que nde ba tiaki 100. C'est beau bakisa lisusu 100 et ça la 300 pour na ba onyo so ba lambi bien. Na ke côté o makayabu Makayamu linge po mangai. Nazonga koto namoni asali pabenga ngoni mipanzi côté kuna bakio tia poisson sikoyo boyebisa ngai na lie nyonso nazoyeba te Maman pesa maman micro. Donc journée de la femme na Sabino bandeko nanga maman Nana abongiselinga journée de la femme pour na lié no kitoko na passé journée nanga bien donc na lambi na meli na lié donc na ebité merci na pesa pa maman Nana fille na makamba boy bozami balete wapemisa tout wanuka yo moko mama makamba boy ka maman Nana ndeto monaka donc nzamba pambola yo abakisela yo ya ebele donc invité journée de la femme oh la maman Nana obongiselinga journée de la femme tande na lati kitoko boy na lati liputa na lambi ndenge mosinyo salambaka po bomona ke no ba actrice ba fille basala théâtre basaka po na théâtre te donc to mélange kana théâtre na vie ndaku ya mwasa libala to sala kango po ndeti ndenge na lambi boy so papa azali na servi papa tanga olia eze sengote. Merci. Merci beaucoup. Bianca, assisté major Kando. Yo moné, beti chocoto, beti melon, frapper. Na frappé, bon, t'as ça na fumbo ici li port. Makabo ici li port. Fumbo kwang ici li port. Donc merci beaucoup Nabi Kenazaki ngamoto, tuzaki mabingamba basi misato. Place yaki ke fait ton ndongwani donc tozela kabino bata poto nde bat bokata hein na bike ba Congo bose belé wana mwana bino ye donc bo voter bien kazange salanga ka bien vraiment un grand merci na maman Nana et fille c'est grâce à eux que makambo yo et c'est passé vraiment correct pour qu'on soit une initiative à kitoko bo c'est pas donné à tout le monde vraiment nzamba pambolo abakisole belé. Et puis nous sommes abonnés à Planète Nana Fille. Vous continuez toujours à larguer comme d'habitude. Donc vous s'abonner massivement et ça l'a bien. Bah faille nanga tout au bolinga bien kazanga. Tant d'abord que les man nanga bosé belé partout dans le monde. Botalanga vraiment. Bah votre nabino et ça nanga bien. Merci beaucoup. Bonne fête de la femme à tous. Papa Mokati makambo to moni yo donc makambo ikindeni po yo muto lié au meki badamas donc tu éviter. Bino mon robot moni. En tout cas, merci beaucoup pour notre maman Nana et fille parce que c'est grâce à elle que Babylone Réunion Sezo Salama, Nzamba Kobana Ropambolayo, on a mangé co-tranché, trop tranché. Et surtout, nous avons vraiment sévère. Donc, mon tomo rosa ko influencé ngate.
toyebi ndenge tosala, mais en tout cas ce qui est sûr eza ke bana basi oyo en tout cas baziki moto pamba te moto nyonso alambi kitoko plan na ye. En tout cas je suis fier pour na bango surtout ba actrice ba ebani kana ba réputation que non baby ko lamba te juste ko plaquer et consort, mais bango vraiment ba lambi kitoko, mais loko là il faut que gagnant azala gagnant pas ko bima. Donc voilà mingi le bezate, je vais en peine de terminer. En tout cas, Nzamba Pambola Maman Nana Fille et puis continuez toujours à vous abonner na Planète Nana Fille TV et ça la biso plaisir makasi. Merci beaucoup. Oui papa tout le monde yo polié pesa papa miko awa tout le monde yo polio senti ndena ba damas pour yo tout le plan. Au senti à ndeni. Luba. Papa qui wala ngoli misanga lo koso na moni Bon, sinon rien à dire. Et parce qu'il y a tant de gens qui croient que les femmes qui font notre travail, ils allaient travailler à médias, artistes et comédiens, mais aujourd'hui je suis vraiment surpris. Il y a vraiment habité. Ça je vous le rassure et j'assume ce que je suis en train de dire. Balambi tellement bien, na lié bien, na tondi, na biku de ndako. So na rolia tonde nini pour ba combler pendant journée nanga pour na kozala ingraté na pesi merci na maman nana fille la maman qui cherche toujours des initiatives ya ko sangisa ba artiste ya ko sangisa ba star et internaute pour ba sala makambo boye quoi. Tino merci beaucoup à maman nana fille, merci à ba artiste au bandimi bazika moto balambela bisotolia to déquister et puis vive la journée de la femme, vive le 8 mars. Merci beaucoup. Oui, maman Choko, tout le monde est au Péawa, l'ambi babion y a télé matembe. Aussi que coupo ezoya pas na yo. Bon en fait, ngande dans abona vraiment trop sérieux parce que la nature d'abord même na banda kunde to vivaka. Tulia ba fumbo déjà yebi, tulia déjà ba mipanti, ba dongo eba nini. Mais matembeza legi momboye, ba to belé ba kana difficulté o lamba ngopo. Soza moi si to lamba ngote. Yo na ngai na pouvoir bino ba kina ki vraiment na matembele. Pour ceux qui totena ba histoire ko lamba, au mona mingi ba lamba ka biloko ebani. Pourquoi pas matembe parce que ça légumes au pesa bien. Soko lamba ngo bien o liango kitoko. Yango moni vraiment na lambi matembele. Na matembele nga na tiaki mongusu ya mai et puis na tie yango solo na ngande bomonaki na bapima vert nanga et puis na ekosala poisson batumba. Ah, et ça facilité hein. Thompson batumba basi belé batumba on n'a pas si peu de fois ko liango makasi mungwele kanini ma bino mon bolé bo sentir donc pour la capacité na dona moi si elombe na lambaka nyonso ngando tout na lambaka o musaka oni na lambaka mais mekola kisabino ke légumes oyo ya difficulté wana o batu bamona pas si pour na bimsongo kitoko nga choko na lamba ngobongo o etikali ya mike donc je suis trop sûre de moi et puis nazo pesa ba fan na biso merci ndeka na semno ke la surprise na année o ezali première surprise d'abord yango et puis merci na maman nana et fille pour na fête la journée de la femme de la fête de la femme honoré biso en tout cas maman merci beaucoup talaka naza apan donc que Dieu soit loué nzambwana apambolo et puis nazo rappeler nous pour continuer toujours qu'on s'abonner abonnez-vous boza toujours merci pour la fidélité na bino na planète nana et fille à suivre. Oui, merci à tout le monde, merci vraiment, merci Nabana Potonyonso. On a aucun senga bino, vous s'abonner vraiment. Maman, il y a bien beau, ça pas maman nana. Merci vraiment maman, merci. On a mangé, on a bu. C'était vraiment très génial et les kanikitoko, ambiance il y a bien, disons. J'ai compris juste quelque chose que non. Nyonso basala théâtre, bafio basala théâtre, bazaka raté pour le théâtre. Occuper aux soins et à banda kunabango. Disons, continuez à vous abonner parce que bientôt il y a un film, un méga film. Disons, notre film Les Millionnaires. Disons, vous s'abonner. Après ici, notre film sera lancé bientôt. Merci beaucoup. Napesi mbote na nga na famille Masamba nyonso donc Rediane Masamba maman na nga Patience Masamba donc napesi famille na nga nyonso mbote ba copine na ngai napesi bango nyonso bambote donc merci voilà napesi mbote na famille na nga maman na Ngalula napesi mbote na Arsène Matadi
na pesi mbote na bato nyonso bayebi maestro so bolingi bo rejoindre nga so bolingi bo benga nga pour na ba conseil pour na ba conseil pour na ba soutien surtout dans ma art pour beti kaka 200 plus 243 081 73 61 246 plus 243 81 73 61 246. Merci. Donc, vous s'abonnez massivement à la planète Nana et Fille. Maman a sepeli sakabana. Donc, quand on a l'obaka. Mingi musala eleka malubana ebele pour sentir mailor masamba autrement dit la jambe gauche babi moi si atonda moi si mbinga ndenga donc numéro nanga eza plus 243 84 0051 043 plus 243 0051 043 donc voilà numéro nanga yangwana bao basepeli na plan nanga ndenge na lambeli bino légumes na salina mipandi na sangsina dongo na boaki moi piment nanga ya mbuma na kati bino mo bomoni comment na lambi hein babi mwasi baye bakeka na olata te baye bakaye pe na kolamba donc loboko. Et puis merci beaucoup Nabi Kebozaki Bédévement pour Kolanda émission Kitoko Boy Cuisine à Bastar. Un grand merci à maman Nana Eufie, Babi Planète Nana Eufie, donc maman Mokomala, maman bien, maman Boboto, Babi na ko bossa na te ko pesa mboto na Blaise Maolo papa na bière donc babi Blaise Maolo papa na bière donc bamboto no place aux ali Odette Lesa maman na Lesiline et pourquoi pas mi file ça na dit Kialuta Irène Kialuta Karine Zanga Joseline Kialuta babi tonton Mimi Alpha ya Blaise Maolo hein babi tonton Blaise ya Roger les combattants fondation Guy Lutongo donc merci beaucoup na Yagi donc batunia surtout Kalombo super mec babi bisous et à display Kamanda bye bye. Fia sungaka tabana babola nana fia sungaka tabana bazanga bapoti nana fie azana ONG nana fie asungaka bademini nana fie sungaka kolimba tekotika nana fie motema malamu